Gikola akufi. Il faut que na sina finga déjà batu. Ngana finga batu te. Comprendre? Pour le gars na finga na fini fali. Bonika fali. Oh. Parce que balobage biso sala polémique na fali. Mais fala za grand frère na ngai. Aza logola ndenge moko na feli. So mani bo finga ya baninga. Bongo ya na ngamoko na sala na ndenge. Misiki za bongo te. Beta bayoka eloko na yo eza bien na miso batu e sala yo bien. O se proposer na organisation au monde de o évoluer. Donc eza ka te ko finga moto parce que ko finga moto comme jalousie. Moto sala makama bien bo finga e comme jalousie. Ba Michel Belé lobi bon. Pazo sambe na Bouddha. Azako sambe na Bouddha. Asimba biloka Bouddha. Yangwe memie na liwa. Gikola, kalate to mona ki retiabela ki maladi ya motu. Gikola, kalate to mona ki ba délivre ye na porte mukuna. Ba image pezali a komi bien. Alors, Gikola, tango bela ki motu, na tango ba délivre ye. Tango ba délivre ye na kanisa atikali so muta Bouddha te no a komi converti na chrétien église de réveil la logique des choses bongo te bandeko soki yo oza muta Bouddha to maikari to simba ba pentacle alors obeli mutu un certain temps ba délivrer yo obongi na apôtre mukuna donc tango oli a délivrer yo mbala moko o converti na chrétien église de réveil ou ezali apôtre mukuna alors bandeko siko koma Bouddha obomae. Muta komi, muta sika, muta convertir. Mais comment barobomae? Tout d'abord, Bouddha ngonini. Pendant ngaya singa ve pentacle za nini. Atula zwa singo rouge leta na liboko zana on a conseil. Ko banga te boni bonike. Mais oula na mère na simanoti. Merci naïboui mais où met la mouvement na binom. Non, tu comme makisia, so bozi makamanga ngo to bandene ka boy makama so bozi za ka boy. Si moni yemo boy ku fa na église na binongo. Makamanga te lipekate ngana osimo lipekate gigola s'il vous plaît. Naïboui. So bozi ba bisingai bazwaki na sukio. Ngapa lega na sukio maikari mitami mama Isagi. Mbola makambo. Te yo, ça ba prière te. Et dans la vie, il faut qu'il les a tellement mabé trop. Au moins, il tellement trop mythique trop. Oui, bah magamouté. Bah m'nazala bah momia mystique na mikili. Bah tout va soutenir nga bah tellement makasi trop. Au moins, il va chérir le gars bah ni musuluku. Vous avez bah simo bah aza respect, aza bien éduqué, aza mutaba classe belé, mutaba classe belé, aza mutua magamé belé. Ils ont le bébé tout yambi. Zomona, nena yembeli na yembi na nsembo. Ça va. Ya le gars Tracy. Dans la petit bina ba fille belé na miki na ro bwaka. Ya le gars Fifi Mfuka. Moi ça fait na John Makaya. Naza le gars na l'impératrice, hein? L'impératrice Wifine Moleka. Osomona ba nazo sana na bango. Naza le gars ba fait na kilu ba Didas Pembe. Tal entourage na ngai. Nazalo ba Denis Kamba et ministre sport. Nangola on a soigné porte qui tenga za na ba Kolivila. Nazalo ba Fisto ba ula. Dernièrement de toute la fin na Alex Fumuti mais siko ndeni ça va. Ani ngande pour no boakele moto pentacle. Na bien. Nazana bato makasi.
Comprendre? Makamboza bien, makamboza gito. Trop mochité, trop mouvement non va proposer. D'éviter ceci va proposer non va poster à ta chef d'orchestre. Aujourd'hui tant de mouvement. Proposer un chef d'orchestre. C'est pourquoi on a légui na chef d'orchestre na gaz. On proposer un chef d'orchestre ndeni. Nga koza mo chef d'orchestre te. Na taka ba momi a danser na mikili, na ba momi a danser na ba momi te. Bona okosa ba momi. Oh, na okoso te. Ngata na basi ya des pères double na bana sur 3 4 amis qui ba momi papa poto mo mbaba yebe on bona wanga na bo bana suka na bosel boso yango na bota mususu po mère na bango to za suste na bota mususu na suna se musu bana mapasa bazo ya susu oso kopon bazo ya ba petu wana na pesa bango kombo moko boya mystique na ogena bango moko na pesa komo Shiva moko na pesa komo Krishna oso kopon wese ko bilo ba indien toto zo kota skuna hindu Krishna. Dès que tu penses à ma camoufle, nous bois à bord à l'année prochaine. Mais les pas de fois autorisés, na bêta système pour bayuma va do bêta. Ngana otala bango, na otika la bango tenter. Il faut aux en chalet. Na vie faut dans chalet, tant aux chalet au mélian. Au se repas net biso to mélian li kala moto pour na fois. Dans son bêti public bona chebo en Atlantico, ba tout fou boyemba. Boli ataba kanga yo ba singo yemba. Donc on a biloko ezake tsuna beti boyemba ça miseli boso andi mapena qui c'est ça la musique miango tena ndimiango ngaza na chaleur nanga o moni oza kisi ke simba benga na chaleur nga kisi ti ngaza mta livre na tanga livre nga tanga livre mozuta na mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ba video obozako tala obozotala Gikola alobi basira zolobi la Bouddha alobi ye mutu aliboso akende na Bouddha amema Bouddha akota na Bouddha na orchestre nani na groupe ya nani ya Ferregola do orchestre na groupe azolobela ya Ferregola. Alors bandeko alobaki avant ba Ilunga zanani musicien ya Ferregola. Donc yaza muta Bouddha Ilunga asambelaka na Bouddha soki na yoka malamu te na ebite Ferregola pe asambelaka na Bouddha. Donc tango bozolobela Bouddha ye muta bomi Gikola donc elakisi na kati ya orchestre ya Ferregola Bouddha kosilisa bango ndenge wana te na ndenga logique des choses non po liwa ya Gikola ezali basé na Bouddha nga Bouddha en tout cas nayebi yango te surtout nayebi te China bato ebele oza chinois te mais bakomaka bata religion wana nayebi mpenza te. Mais bon, mutu soit libre à pratiquer n'importe quelle religion. Naza pour angote, naza pe contre angote, pour eoye eloko na ebite, etalinga ite. Tout d'abord, atanga moko, mama mwa nanga ya France, avato bota na ye, azalaki déjà na Bouddha. Atambulaka déjà neke kwa Bouddha chaque jour te mazana bikeko wana. Oh. Donc
lokola etalaki nga te ti lelo mpe etalaka ngai te. Alors bandeko, sikoyo ntango ozali moto ya buda wana d'avance tosola nano boye bandeko fo koyebaka ke bato ebele oyo bomonaka selo ngai oyo eza sikoyo selo bango te ntango bapratikaka baeglize mosusu wana d'après bango eza sorte ya koluka biloko alinga koluka mpa nganga ya kisi mabangi yango mpo nganga kosenga ye mutu succès oyo azoluka ya rapidité na makambo ebele ya rapidité amoni wana ezalaka mpa nganga alors nganga akokoseya nga mutu to akokolobaka na nga nalamukaka na butu nasotaka likolo moko alors siko ntango atali kote oyo balobi eza nango kaka nzambe priere kaka donc mingi babwakamaka ntango mosusu mpo na bongo nayebi te me nakanisi bongo misusu mpe babwakamaka teke mpo soki abwakami mpo akóma na mbongo non misusu mpe babwakamaka mpo ndoki kaka alia ete balobi na famille bandoki baza ebele akoti religion wana ayebi ke bandoki baliaka bango te selon nde bakoexplike donc eza bongo alors bandeko sikoyo ntango gigola atiki buda mpo atikaki mpo na ndimi te akendaki epa paster mokuna na buda aconvertir donc soki akufi alors fo na église ya paster mokuna ya potre bango badelivraki ye apotre adelivraki ye ye akokokota priere akoko explike mokili liwa na ye soki ekokozala na nini bien sûr aza nzambe te akoki mpe koyeba te me ezali likambo moko spirituel ndenge bolobi no donc ntango bozolobela buda bozobase na esprit ntango apotre mokuna alingi ye moko adelivre ye eleka na baimage mpo alakisaki puissance ya esprit oyo eza mpa na ye nzambe oyo asambelaka eniataka banzambe tu donc aniati ya buda nanu moto ya liboso aniati maladi wana liboma partout eutaki nsima nango aconvertir ye na kristo alors apotre mokuna azali mieux placé aloba na likambo etali spirituel nalobi te mpo na liwa na ye juste mpo liwa na ye juste moto ayebi yango nzambe mpo tokokomona akufi na buda me ntango mosusu akufi normal parce que abelaki banere biloko mosusu aliaki ntango mosusu na fulu ebebisaki ye sante aconvertir na kristu na esprit me nzoto ntango mosusu ebebi na likambo moko boye nayebi ke bato ya maboma baliaka na fulu bakufaka te wana nayebi bato ya maboma wana baza différent na moto ya liboma moko oyo azwi briskema ya bamodele ya bongo na baoyo baza bato ya maboma eutaka na famille eza différent ya kobotama to ndenge nini oui mpo moto ya liboma ya moto ya liboma akokozwa ne temps atambulaka na ye alokotaka biloko akufaka te parce que microbe oyo aliaka ebomaka microbe mosusu donc azali kaka ndenge azali mpo microbe eliaka microbe wana fo koyeba ngo ça dépend ya microbe
Alors Gigola denga kufi eloka liboso kolela ko souhaiter un condoléance ko souhaiter ko kabola mawa na famille ya Ferregola yana ye famille na biologique na ndenge babongisi mutu azaleki ya Ferregola abetaka na orchestre Ferregola même ngane na site nanga si aleka pe pendant 30 minutes bayambai na Martin Engi wazaka na elengi ya Congo na deux vidéos au Martin Engi asala pa na ngai avant kimanga na mbongo muyibi wana. Alors so natali vidéo wana Martin Engi na Gigola, en tout cas Gigola alaki en forme koleka Martin Engi na image lelo oya tiki biso Martin Engi na koyiba nyonso ayibaka aza toujours wana. Alors wana eza makambo ya vie ya mokili. Donc Gigola ndenge akufi boye eza liwa eloko liboso kolela ye kaka kokabola mawa me mpona kotia liwa ewuti pai boye atuka botiela yango bitiela te mpo bachinois bango moko basambelaka na buda na bango bakufaka te. Donc so basambelaka ebomaka bango mbele si batika bato basambelaka na kimbanguiste ebomaka bango te soki ebomaka bango mbele si batika. Ntango mosusu loba kote babanda kosambela na buda ekokozala ubie ye buda oyo abanda kosambela ye to oyo bango tu basambelaka na orchestre eza buda ya moto moko atieli bango buda me na se ya buda aza na makambo mosusu wana pe c'est possible. Lelo pe na kati ya Congo tomona yango no bato ebele baza bapaster baprofete bazoloba na komba Yesu me baza batamfumu baza banganga. Lelo pe tomona yango bamisusu baza na église te tozotala bango mpe na YouTube alobi te nga naza nganga te naliaka bato te nasengaka bato eloko te naza tamfumu e nazali chef coutumier. Oui bolimbisanga tomoni bato ebele awa bazomibenga ba chef coutumier no bapesaka bato eloko tu ozoluka okotikala koboma motu te. Balobi bongo moto akokufa te pa na yo. Alors ntango mosusu yo moko mikolo koya nde kobela liboma si mokufi mpo ntango balobi yo kopia moto te me balobi teke yo kokufa te mpo ntango balobi yo kopia moto te balobi mpe teki yo soki na ntongo ozolamuka vante okobela liboma te. Ere moko kutu balobaka likambo tu esengaka sacrifice bakoti meme na Bible o Abraham to nani mwana moko kako abotaki nzambe asengi ye sacrifice alinga otuma mwana nembeka si balongoli ye batie nyama ya solo. Donc sacrifice bakopesa lo témoignage même na mibeko ya nzambe papa oyo asala biso na likolo sacrifice ezala. Donc bozomona bato wana bazwa na komba nzambe bazwa na komba beglise bazwa na komba bokoko bazwa na komba sacrifice ya ba chef du village. Alors pourquoi pas bato babimelaka bino nkumu na komba Buddha bango pe bazala bango banganga.
na se nango batieli bino wa buda po bato mingi baza na ville ya Kinshasa soki akutani étranger alobi ke soki ozoprie nanga oyo yo okozala beni akotala étranger wana biloko aza nango mbala moko akanisi na mboka na bango so aza na biloko ebele alors andimi mbala moko. Donc soki Gigola akota na Bouddha, c'est possible Bouddha solo to Bouddha y a couverture. Mais bon, Gigola kufia kokufa nde akufia solo bato tu bamoni corps na ye akufi bafoto pe bimi baleli pe bakokunda ye wana tricage eza te siko mpo na koyeba liwa na ye en tout cas. Donc faut qu'on renseigne na ninga naloba autopsie mais bon autopsie na Congo égalité ba informé akufeli nini. Autopsie na Congo selonga ezakaka correctirer quelque chose na kata nzoto na ye. Alors mes sincères condoléances na musicien na biso Frère Egola na moment OEP groupe na ye banzembo na ye badanse na eza korenie akuta na makamba boye. En tout cas eza bien te po bato bakozanga te bakanisela ye pe likambo. En bref bakanisa kaka oyo mutalingi. Je pense c'est bien aimé. Oui bien. Hein? Abeli presque une année. Une année et demie. Il est malade depuis plus d'une année. Donc, à Tamboli, na hôpitaux nyos. Il a marché dans tous les hôpitaux. Maladie et mon nagate. On ne découvre pas toujours la maladie. Mais à la lagate. Mais il ne dort pas. Respiration exate. Pas de respiration. Kotambola pesé exate. Il ne marche pas vraiment bien. Une année et demie, c'est-à-dire que il n'y a point de maladie. Boula mobi mananda me bazomo na maladie te. Bayena yao. On est venu avec lui ici. Salut Nicolas. 3 jours. Quand on est arrivé avec lui, il ne marchait même pas. Je lui ai dit ceci. Si on t'a déjà mis dans une casserole, on t'a déjà mis dans une bouteille, si on t'a déjà enterré, c'est fini. Parce qu'on a prié, on a dit que ces jours sur la terre, c'est... Le Seigneur a dit c'est fini. Commencez à prier seulement, il sera guéri. Mais il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Il était déjà parti. Et il savait bien qu'il part. Je vais faire pour tous la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez tous vous mettre debout. Le monde que vous voyez n'est pas bien. Les choses qui se passent, ça vous échappe. Quel piège on t'a attendu aujourd'hui? Combien de pièges? Alors nous tous, nous allons prier pour lui. Fini. On voit qu'on a mis un esprit. L'esprit qui va l'amener à la mort. C'est vrai, et c'est vrai, la maladie, on ne la découvrait pas. Il ne s'habillait pas comme ça. Il avait une soutane.
n'y avait pas moyen qu'il mette un pantalon comme ça. Et ça qui vendredi, j'ai dit aux serviteurs prier pour lui. Les serviteurs ont prié, c'est fini. Le Seigneur m'a dit que ils ont prié, mais ce qui est en lui n'a pas bougé. Il y a un esprit qu'on a mis en lui. Les serviteurs de Dieu sont témoins, oui. Quand je suis approché, j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, insiste avec la prière. L'esprit qu'on avait mis, pendant que je priais, il a crié, l'esprit a crié. Votre Dieu est puissant. Amen. Nous avons chassé cet esprit au nom de Jésus. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelanga, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelanga, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamelanga, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.